maréchal Mobutu Sese Seko Zaïrois Zompe Zaïrois Imana balabala Panzana na bazono Ganga lokola kake Pour la candidature à maréchal Mobutu Sese Seko Tous à la sincère, tous à la franc Hypocrisie to boy Ingratitude to boy Nani akoki kosunga ekolo Soki Mobutu te nani mosusu Mobutu Sese Seko Tous à la sincère, tous à la franc Hypocrisie to boy Ingratitude to boy Nani akoki kosunga ekolo Soki Mobutu te nani mosusu Mobutu Sese Seko Imana balabala Panzana na bazono Ganga lokola kake Pour la candidature à maréchal Mobutu Sese Seko Tous à la sincère, tous à la franc Hypocrisie to boy Ingratitude to boy Akoki kosunga ekolo Soki Mobutu te nani mosusu Mobutu Sese Seko Yabiso candidat Mobutu Sese Yabiso candidat Mobutu Sese Mobutu Zamatinga yoe Comité central, Boke bana bandoki, Etumbala bandoki esilite. Tamo bongo retenir candidat Mobutu, Botala na bino na miso Mobutu, bandoki basilite. Janvier tina mois de mars, conscientisation, sensibilisation yaba peuple. Mars tina mois de mai. Responsabilisation yaba militante naba militant. Mois de mai tina mois de novembre. Propagande électorale pour ya kopona président ya impère. Moto na moto asa l'examen de conscience. Akanisa epai to uti. Yabiso candidat Mobutu Sese. Yabiso candidat Mobutu Sese Mobutu. Zamatinga yoe. Comité central, Boke bana bandoki, Etumbala bandoki esilite. Damo bongo retenir candidat Mobutu, Botala na bino na miso Mobutu, bandoki basilite. Belela kombo ya Mobutu, ekokute yo rien. Ganga na kombo ya Mobutu. Azali candidat na biso na bazando na bilanga na kati ya misala epai bozali candidat na biso Mobutu bana kelasi boyebisa batata na bamama candidat na biso Mobutu ya biso candidat Mobutu Sese ya biso candidat Mobutu Sese Mobutu Nzambe na yo comité central Boke bana bandoki Etumbala bandoki esilite Tamo boko retenir candidat Mobutu
bino rien. Comité central, bureau politique, naba commissaire du peuple, candidat na biso Mobutu. Conseil exécutif, la magistrature, na armée nationale, candidat na biso Mobutu. Ba gouverneur, naba commissaire de zone Nyonso, candidat na biso Mobutu. Ya biso candidat Mobutu cessé. Ya biso candidat Mobutu cessé Mobutu. Zabati na yo comité central. Boke bana bandoki etumba na bandoki esilite. Tamo boko retenir candidat Mobutu. Botala na bino na miso Mobutu. Bandoki basilite. Ganga na kombo ya Mobutu ekokute bino rien. Mobutu azongisa unité nationale. Tambola na kati ya Zaire mobimba. Lopa monoko nyonso yo olingi. Moto akotuna yo azali te. Eske kala ezalaka bongo? Tala elengi ya unité nationale. Ya biso candidat Mobutu cessé. Ya biso candidat Mobutu cessé Mobutu. Zabati na yo comité central. Boke bana bandoki etumba na bandoki esilite. Tamo boko retenir candidat Mobutu. Botala na bino na miso Mobutu. Bandoki basilite. Belela kombo ya Mobutu azongisa la paix na Zaire. Mobutu flambeau ya la paix. Tambola ba région nyonso omonai. Mitema ya bato etonda bisengo na la paix. Zairwa aboya mobulu na kobomana. Kimia ekota na mboka mobulu elongwa. Ya biso candidat Mobutu cessé. Ya biso candidat Mobutu cessé Mobutu. Zabati na yo comité central. Boke bana bandoki etumba na bandoki esilite. Tamo boko retenir candidat Mobutu. Botala na bino na miso Mobutu. Bandoki basilite. Belela kombo ya Mobutu ekokute bino eloko te. Ganga na balabala kombo ya Mobutu azali kandida na biso. Awa ngai nazali koyemba ye. Bandoki bakoti na se ya badra. O lwambo mobutiste nalingi natuna bino bozalaka banani. Ya biso candidat Mobutu cessé. Ya biso candidat Mobutu cessé Mobutu. Nzambe atinda yo comité central. Boke bana bandoki etumba na bandoki esilite. Tamo boko retenir candidat Mobutu. Botala na bino na miso Mobutu. Bandoki basilite. Bato bozali na kati ya bus pe ba voiture. Candidat na biso Mobutu. Bozali kokende voyage na kati ya train, avion to masuwa. Candidat na biso Mobutu. Ba patient nyonso na kati ya ba hôpitaux. Candidat na biso Mobutu. Ata bozali na kati ya boloko mpo bosalaki mabe. Tango bokobima candidat na biso Mobutu. Ya biso candidat Mobutu cessé. Ya biso candidat Mobutu cessé Mobutu. Nzambe atinda yo comité central. Boke bana bandoki etumba na bandoki esilite. Tamo boko retenir candidat Mobutu. Botala na bino na miso Mobutu. Bandoki basilite. Misala nyonso na kati ya Zaire. Chez Kamine Kilomoto Miba on attrape on PTZ.
Zaïk Sosa comme Sonas Esnen Régie des Eaux Ralima Unibra SPK Midema Agetaf Ozakaf la voix du Zaïk Azaf Elima Salongo candidat Nabiso Mobutu Afriza Okejaz Nazaiko candidat Nabiso Mobutu Yabiso candidat Mobutu CC Yabiso candidat Mobutu CC Mobutu Zambertina Yoe Comité central Pokebana Mandoki Etubana Mandoki Esilite Tamogo pour maintenir candidat Mobutu Otala Nabino Nabino Namiso Mobutu Bandoki Basilite Peuple Zaïwa moto a conseilloté moto akoki kolinga Zaïg lokola yo moko azali te soki omoni moto mosusu azali kolinga mboka na yo tuna ye auti wapi ye aye koluka intere ya se ya mabele cobalt cuivre na shaba ye diama ya mibana mbujima ye bientôt pétrole na bazaïr Yabiso candidat Mobutu CC Yabiso candidat Mobutu CC Mobutu Zambertina Yoe 105.4 FM Radio Padis Africa Landekle Kimbote mingi bandeko balandi mbote na bino banso esika bozwami mbote na boyo bazwi bongo libaku ya kolanda biso mokolo mwa lelo mokolo aposo tokomi ngonga ya mibaye na nsima ya nzanga wapi esika tozali bongo na esengo ya koyeba te boya biso bazali bongo na nzoto kolongono mama Ivete Koko ozali papa Lazare Mbulu ozali papa René Nitu ozali yate o maila kulutu abaleki yo wana isinga mbale izogar oyo ya mama Lidi azali bongo Zuzu Mabeko papa na Candice papa na Firmine mobali ya mama Filo kwa ngafu bozali topesi bino bansombote na elika enene te papa René Mikobi azali bongo na nzoto makasi ya kolanda biso mokolo mwa lelo tolingi bongo to kundola na ino mwa makambo eleka kala tolingi to mituna lelo nkondo mawe bakomi kobenga ye nkondo namoni papa Lazare Mbula lobi yo azali na mama Ivete Koko alobi azali bongo mama Espe mamu wanyi mema nalinga kolo ba présente ozali te ya to maila pena moni alobi azali ya yo yango wana mitano ya nzamba lola mona yo lelo tolingi bongo to ya te yo bengi yango nostalgie kasi biso tolingi to tuna soki ezalaki prophétie boyoki nzembo ya Mobutu ezali po to zonga na époque ya naokaki mawatango na bengi ye nkondo Mobutu batalo poto balobi de fin Mobutu lelo tokomi kobeta lisolo na ye na kozanga mwa somo nani akokaki koloba kombo ya Mobutu sanke ayoka somo na nzoto na ye nakoloba biso bato akala biso bato akala lelo tokomi bilongi eza nango ya sika kasi nzoto penza ya kala okoyoka ngo na genou okoyoka ngo na inga koloba libolongo mingi te okoyoka ngo nzoto akala Zuzu Mabeko pe alobi azali iyo tokomi kobenga Mobutu lelo nkondo Mobutu kasi bandeko bangai bana mama na ngai René Nitu pe alobi yo azali esengo mingi makambo mingi nkondo Mobutu alobaka soko toyoki yango lelo koma lokola prophétie papa Jasmin Bemba Mobutu akufi mbula bonye eseleki 30 oyebi sute kasi biloko yango nakoloba te elongi sika nzoto akala omoni nzoto akala oyebi calcul te papa nani akopesa ngai mbula Mobutu banda ase akufaki mama SP mama wani me malobi présente ozali na sepeli mama Ivete Koko uto Mobutu akufaki no lelo mbula boni Zuzu Mabeko tosali mbula boni uto Mobutu akufa toko yeba te
kasi bino botala banda Mobutu akufa kino lelo ozoyeba te papa Jasmin Bemba azobunda na papa Lazare Mbulu yaka makasi na mwa babiloko wana kopesa biso to mitungisa te kala mingi te tokoyeba exactitude penza oyoki te wana papa Zuzuma Beko alobi ninyo Patrick Meso Mutonga Nzoko na koluka moto ayebisa ngai uto Mobutu akufa ekokisi Mbula boni Filo Kangafu alobi ye pe azali epwa tantine yayo yango wana bako pola me bako ndima te tantine bango nde bakoyeba tolobi biloko mingi Mobutu alobaka tango wana lelo soko toko kango ekomi lokola likambo ya prophétie ayebaka te na sima na ye ekozala boye eloko kaka na ngina mituna yaki motema mabe ya koluka kobongisa tete soko na zate etikala boye Mobutu alobaka makambo ya binzambe nzambe beglise de sommeil oyo bakendaka kosukola batata bamama kutu naloba batata basukolaka bamama mama SP alobi 26 ans déjà qui dit mieux tokeni nango ndenge wana balobi 26 ans papa Jasmin Bemba bongo uto Mobutu akufa 26 ans mama SP alobi 26 papa Jasmin alobi 25 tokoyeba kaka natuni soko ezalaka prophétie to ezaka motema mabe de sa part ya koluka kotika eloko te ya koluka mama Ivete koko alobi 26 ans tozana 25 papa Jasmin alobi tozana 26 ba mama mibale balobi mama Ivete koko na mama SP tozokoba alobaki makambo ya tribalisme Mobutu alobaka makambo ya tribalisme tozoyeba te Mobutu alobaka makambo ya kosukola ba mama kokende église na tongo ti bongo tatanga yo sukola ngai te Mobutu alobaka yango papa Jasmin soko na masikulu yango to yokana no mwa moke bongo sima to sololango na mopaya na biso ya mokolo ya lelo. Ce n'est pas mon rôle. Et bakotia ba makambo ya lokuta mensonge intoxicant na kati na moto ya ba peuple intellectuel chrétien. Sala makambo ya nzambe bongisa ba Kristo bakoma na motema malamu musala na yango wana mais okutika oya yo otala kabe Mobutu asali boete asala kaboete batunindi mais c'est pas ton affaire soko zairwa sali sabiso tolunga na makambo mboka ebonga soko mosala Mobutu azali kosala te tuna non ba évêque na bino tango non na simbi mboko na mabako te est-ce qu'ils avaient le temps seulement de se réunir en conférence na Kinshasa et lelo Tobongisi, il circule librement, il prêche librement, mais qu'on ne me raconte pas des histoires. Voilà tout. Intellectuel chrétien, qui n'est pas chrétien? Boyebi motomoko nazaya zalaka chrétien te. Ngai nazalaka diable, nazalaka nani. Moi aussi je suis chrétien. Attends, na bête ma colonne à gauche, à droite, je reste chrétien, croyant. Lokola na lobi makambo ya ba intellectuel chrétien nazali kokoma pe na makambo mosusu oyo ekobebisela biso mboka makambo ya ba secte tulingi nzambe me nazali komona na maye na ngai nzambe yango eseleki mingi je ne vous cache pas la vérité, je ne vois plus clair les Sikowa. Lobi awa tango bo voter ngai nazali ko sala tour na iko sukisa wa na octobre de l'année dernière na Kinshasa na komi na Mbandaka na moni groupe ya ba mama moko banso kitambala ya pembe bilamba ya pembe bazo betaka maboko na katikati na bango nabi uyu nani moninga na ngai moko to saki place na Mbandaka ya komisango na lobi na chauffeur ya jeep nabi lembisana nabi di dikamboni boni abi tozo sambela be pona yo wow
tokosuka wapi boyokaki lobilobi na nzela boyaki na yango mpo na koyawa na maboko ya mobali na droite ndako moko temple bandako be batongi wana nga banzaki makambo ya malamu babi batémoin de Jéhovah. Je ne suis pas contre. Si j'étais contre, mais napesaki autorisation basala babiloko tango bazali kosakola balobi tala obele nzambe kotala makambo ya bato ya mokili te okoki kopesa losako na drapeau te okoki koyemba hymne national te la zaïroise yo ozali citoyen zaïrois militant MPR makambo ya drapeau etali yo te chef de l'état etali yo te mais oyo nzambe oyo euti wapi nakamati nini ordonnance na tisuka na makambo mpo soko totali attention te biso banso awa totangaka bible totangaka baécriture sainte kuna na kati mokolo moko balobi na biso boye Jésus qui s'adressait aux pharisiens atuni bango abi oyo mbongo bozotalisa nga oyo elongi wana ya nani babi na elongi ya César abi à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et Saint-Pierre oyo pape ya liboso Saint-Pierre oyo pape ya liboso akomaki oyo na épître be moko soumission à l'autorité civile. Alandi mibeko ya Yesu alobaki à Dieu ce qui est à Dieu, à César. Soumission à l'autorité civile. Moto azali na responsabilité ya kobongisa mboka. Moto oyo akobeta beta mutu lelo mabulu na nzela abongisa. Lelo muinda ezangi atia. Maya malamu te abongisa. Moto wana yoke na koloba pesa mbote te. Drapeau ya mboka. Yo etali yo te makambo no benzambe menzambo ngo wana auti na wapi oyo balakisaka biso ndenge yo ye na ngo ndenge be kangama terminé na koyoka iso makambo yo na maitoite nyenye okokoma na chef lieu ya région mosusu okokuta un commerçant failli elingi koloba asali commerce akui na faillite tongo etani akomi na sutani ya ba monseigneur bouton ya motane ekoti ndenge mo ya motane na mutu mais okotuna na gouvernement je le connais azalaka moto ya ba boye na boye abi ya yewa lelo azali monseigneur asa aumeli na kati obele olali oloti ndoto pe tongo etani okomi alo ba mama batata bandeko okoleka okutani na moninga oyo boyebanaki bokolaki akati kolokolo mutu nyonso atiki mandefu ako nyenye balobi o azali pape na eloko moko boye citoyen nous rions mais où est-ce que nous allons avec tout ça bapesi ngai na service ya sécurité demande oyo bazali kotuna ngai nzambe na ngai bonzambe na ngai ezala reconnu 337 pour la seule république du Zaïre. Okomi awa nzambe yo nini kombona yango baka yao kuna nini bika yao kuna nini citoyen où est-ce que nous allons je vous pose cette question parce que je me la pose presque tous les jours. Où est-ce que nous allons? Nzambe unini mapapa, nzambe unini ndeke boy, nzambe unini makako boy. Mais est-ce que pour avancer République du Zaïre ou est-ce que nous reculerons avec ça? Tukozonga sima na makambo ya ndenge wana. Oloti ndoto tongo yo papa, oloti ndoto tongo yo mose, oloti, ce n'est pas sérieux. Ezali sérieux te.
na boy personnellement ba makambo wana yango mona na bloqué makambo wana na lingi lisusu koyoka yango na matoi te soki tozali kosambela nzambe na bekisi moto asambela nzambe te mais ezala eloko moko ya sérieux. 02 732 0450 nziana biso ya singa biso banso touti bongo kolanda lisikulu oyo epesamaka bongo na nkondo Mobutu Kukungwendo Wazabanga. Nayoki Papa Lazare Mbulu alobi 26 ans akufaki bongo le 7 septembre. Papa René Nitu alobi le 7 septembre 97. Mama Yvette Koko Bozo pesa bino ba son 97 nakanisi botala sika eloko ye alobaki mama Mami Kabeya alobi Mobutu akufaki mama Mami Kabeya alobi 25 ans depuis papa Mobutu akufa le 7 septembre il y a commis 2023 nakanisi loboko ebungaki kaka akokisi 26 ans. Papa Mobutu avait complètement raison. Wana mama Mami Kabeya. Mama Yvette Koko alobi le 7 décembre. Te obosana ki atie ami balé septembre. Nakadisi biso banso tozali na kondimate akufaka bongo na septembre 1997. Bongo sikabino botala makambo yo moto alobaki 1997 nde akufaki. Kasi makambo yo alobi alobaki yango na 1997 te. Alobaki yango avant 1997. Alobaki makambo yo avant 1997. Donc soko eza 26 ans uto Mobutu akufa, soki eza 27 ans uto Mobutu akufa, soki eza 25 ans uto Mobutu akufa, kasi makambo ye alobaka avant ye akufa, c'est-à-dire avant 1997, eza na plus de 25 ans. Mais biloko yango tozo vivre yango kaka kino lelo. Oyo to uti kolanda ngai na bino makambo ya ba pasteur. Abeti lisolo ndenge bato ya témoin de Jéhovah akangaka église na bango biso bato akala to ebi makambo wana. Bata témoin de Jéhovah période moko na Kisasa baka ko sambela soute na Zaïre na loba. Po baboya ka kotele matoaka na système ya ba salut au drapeau. Makambo na ko loba biso bato akala to ebi yango soko boke classe na tongo avant bokota na bakelasi basali na nous salut au drapeau wana bobandi nous les pionniers d'Isaïre moto na moto pe akoyemba ngo na ba phrase epwa moto na moto pe akocha français ye ayebi kaka na kokolo nde to koyeba te ba phrase mosusu ndenge to aka koyemba ngo mwana mama ezalaka nango bongo te mama SP bosali na nous salut au drapeau. Tango bosilisi salut au drapeau wana bokoti na bakelasi nde makambo ebandi kasi bande kwa témoin de Jéhovah baboya ka biloko wana Mobutu alobi yango ba oyo mosusu Mobutu alobi okomona moninga moko boyebana kana bokomona kaka asa kati kolokolo atiki mandefu nani akoma monseigneur na biloko wana tozo vivre ngo kindo lelo nde loko tolingi to solo na ndeko na biso soko ezalaka prophétie Mobutu amonaka soko ezalaka nini obiso pe to monate eloko nini esalate moto alobi likambo ya plus de 25 ans passé mais to telemi kaka wana to ko bouger ata na centimètre misato te ndeko mbote mbote mama Mimi mbote na bandeko baso bazali kolanda radio panique na ndeko sika okoyoka biso na kanisi oyoki pe makambo kondo Mobutu alobaka toyoka kango ekoma ko circuler na ba réseaux sociaux mingi masikulu ya Mobutu lelo nde tolobi to vanda nano to analyser ole tikala lokola nostalgie mate ya minene ezalaka na kati wana koyoka nyonso wana yo lobini mama na yoki nyonso tu na yebi ba discours yango pona musoso toranda kango ya direct esika yo lobi ke biso bato akala to yebi ba discours yango lobaki ya direct aloba ba biloko mingi ezali prophétie te ezali kaka ke muto azali kokamba mboka na bokebi azalaki kolanda nyonso to ezali koleka na mboka na bane wana oyo discours oyo alobeki likambo ba église ezalaki na soki mémoire na ngai ekosinga te ezalaki na 1987 na 1987 na 20e anniversaire ya MPR na Sele
na sele oui et c'est ka sala ki meeting wana parce que tant wana ba église de réveil et utaki kubanda na tchemo église de réveil na tchemo ba gi me minene l'église de réveil utaki kubanda na ndeko Aidi na bala na zone ya Kinshasa o ba benga ki église Nzambe Mbalam et puis bandai kokola Nzambe Mbalam wana bimisa ki bato liboso bana na ba kutino ba sonika futa ba bimaki ebele na ba église mtuche zala ki pe oyo tobandai kobenga na ba kombo na ngo penza ti to benga église ya Kikukusa bazalata banzambala pembe ezalaki ebele na nyonso tu wana bazalaki kosenga ba personnalité juridique ya Mobutu alobi à l'époque il y a bloqué un dossier na 329 donc ayebaki ke dérive et kosuka boye mais na kombo ya liberté o biso to bandai kokufela tango wana poto bosana te discours wana lobi ezalaki na 1987 UDPS et uté ko sala en 1982 kaka penzela et bandeli pe ya église de réveil bandaki na Congo pe na 82 et ka simple coïncidence mais mu pepe on kotaki bandaki UDPS memaki ezalaki mu pepe biso to mekaki mu pepe ya liberté biso to lingaki mu pepe ya liberté et natango wana Mobutu ko kozwate ka pekisa muto sambela te muto selinga ko sambela mais na nzere ya l'état ezalaki ka bayiba ko encadrer yango wana tira mokolo ye akendaki tina mokolo ye alongwaki na Congo atikala ko pesa ba personnalité juridique na ba église wana ti ba ono surtout ba salaki ba église be za la Nzambe Malamu ezala ki ba miso ba CDZO ba nyonso to ezala ki na kati kaka ya ECC église de Christ au Congo au Zaïre à l'époque ECZ ezala ko kambama à l'époque na monseigneur Bokele Yale et puis na monseigneur Chaumba avant tango ya kufi et puis pour la raison politique nde ba yekoupe sa ba église wana personnalité juridique sika siko balongwe bango nyonso balongwe na o babengaka église de Christ au Congo bakomisi église de réveil au Congo oyo koma kokambama na ba guignol lokwa ba mu ekambama ki na sonika futa lelo za kokambama lokwa ba dodo kamba na beaucoup se mama ezali yango na mezali prophétie te ezalaki bokebi ya ezalaki miso ya moto ezali kokamba mboka na bokebi po alobaka kawana te parce que ba congolais mingi bayebaka te Mobutu azali le tout premier chef de l'état na monde o alobelaka likambo ya déréglementation climatique na Nations Unies azaki moto mwindu lelo bango ne surtout ba embrasser yango mais ba zongisa yango na longoni ya epa na yete moto abandai kulu moto ali boso kebisaki mokili na tukosala attention pour le climat ezalaka Mobutu pe kebisaka biso adlobe belelaka tribalisme Mobutu kebisaki biso pe na ba église lelo zo mona ba biloko ya mibale pour na Congo eza fléau munene pour na auto bengaka nation congolaise vivre ensemble fléau munene ezali église ezali na tribalisme ye alobaki masakenda mais biso lelo yo toza ko vivre ngo Papa Bobo tozali koyoka yo na esengo ya koyoka analyse kasi na mawa ya komona te biloko oyo bakebisi bato na yango me bato bayoki te Mobutu aboyi kopesa nalo baba koma institution légale boyo ba église de sommeil ngana lobaka po bande kwana balalisi baninga mingi pongi ya kosangana te ba église de sommeil Mobutu aboyi kopesa bango ndingisa te basa musana na kati ya mbuka po azalaki visionnaire Mobutu amonaki te etamboli ya batoyo te modelo ekomi mama kende kolala na église azonga sima mikolo misato mama to sakakaka o dadi ya lobi Mobutu amonaka kasi ndenge nini biso batoto yei sima ya Mobutu miso ekufi to monite to yokite bino bato bwaka na biki ya molai soko ye kosala remise et reprise moto ya tikaki ebonga wana na ebite soko esala maka bato batanga kate biloko moninga tikaki ba recommandation biloko nini ya lobaki pona makambo ye akoingela ndenge nini biso to monite plus de 25 ans passés makambo Mobutu alobaka lelo kutu ekomi lisusu pire na ebite soko mo pire eza faible donc dose kutu na ebite soko bacha na température nini to kiti lisusu lokwa bato bazalaki avertite eloko nini eleki biso nyonso nzinga na biso to kamaka o mona ka moninga boye oyebaki okotuna we boni sango boni nani o akoma pasteur
boni mama boye akoma pasteur nde Mobutu alobaki alali aloti ndoto akomi pasteur mutu azolobaki nzambe abeleli abelenaki ye wapi atindaki invitation wapi ayoki mbongo wapi ye moko kaka ayebi sikoyo biso bato toza kolanda kaka bongo tellement bapoporize biso peuple africain en général et puis peuple congolais en particulier tokoma koluka s'accrocher na moi espoir s'accrocher na moi quelque chose tokoma s'accrocher bon vu eza nango ya pasi bakomi kolalisa biso pongi bayebisa biso ke na mokili toza kovivre biloko mokili eza na ntina te biso tozela nde tobongama nde mpona lola mpona vi na lola mais bango bapaster wana baza korouler carrosse bazovivre na opulence baza kovivre bien mais biso bandimi oyo tokenda kopesa bango bambongo na biso ya pasi bambongo na biso ya mike ozwi salaire na ofo kolongola 10% bopesa bango baza kolobake baza kozwa mbongo na kombo ya nzambe mais mutu moko akenda koverse mbongo na compte ya nzambe azali te bambongo wana bango baza kosomba lango bandako baza kosomba lango bamituka basi na bango baza kovoyager bana na bango baza kotanga na baekole ya bien soki baza na Congo na baekole privé ya bien soki te bazali bango nyonso tour na libanda na ba France na ba Belgique na Angleterre kotanga baklasa malunga biso bandimi tozela kaka vie na biso na lola ezali pe na éviter ya biso moko nanu poto to koma ba fanatique to benga bango su ba pasteur to mo benga bango ba dadi na bandako na biso to koma kotia ba photo na bango yango bomona kikutu mususu wana ginelo na mususu soki Moïse Mbi aoteka ba photo na ye aoteka photo na ye $100 bato baza kosomba ebele bakende kotiala bandako pa lobi ke soki bosoki photo na ye okomona miracle bato bakoma bafanatize sikoyo na kote ya politique bango baza koprofite na yango parce que tant que l'église wana ezali ebele boti lokola mayebo eza kolalisa peuple pongi peuple akosala lokola akoluka te ata kufi na nzala ata zangi courant ata zangi kisi ata zangi kolia akotelema te po bapasteur bakoyebisa ye bapasteur bango bazali kokontrole bakoyebisa kanga motema bana Israel kutu basalaki 400 ans na boumbu kanga motema nzambe akosala biso tosambela kaka tofukama kaka nzambe akosala entre temps etiki bandimi etiki ba politique wana kimia basala na mboka oyo balingi kosala ezali peka ba politique ndenge bazali ko instrumentaliser yango biso surtout tote komona na ba condition nini ndeko Kadima akomi président ya Seni rôle nini ba église de sommeil et joaki po ya koma wana donc boza komona ke pa kolela ba politicien ba komisa ba église wana lokola ba instrument na bango et puis ba église wana pe ba kambia ba église wana ba komisi ba politicien pe ba vache ya lena bango sika bakendaka ko benda ba mbongo sika bakenda kosala bo limbisa nano papa Bob na tuna nano na yokaki pasteur te ye akoma évêque soka archibishop nani mukuna alobaki bango pe bakomi parti politique ou bien basali parti politique ye évêque soka évêque soka archibishop soko bango batu bayebi bakombo na bango na yokaki na ba vidéo moko asalaki alobi bakomi pe na parti politique bongo to bongo te ye mukuna pe asali ye parti politique ye mutamataki alobaki ke apekisaki ba cardinal ambongo ba catholique batika kosala politique bazala au milieu du village mais hier c'est ce qu'on peut accueillir c'est parti politique et puis na kati parti politique na yepsi bandiminion surtout na kati lingomba l'église ndenge bozali bebino surtout lelo bokomi bandimi ya parti politique bango so bazongisi amen mbala boko donc voilà vision pe uti pa ya pa nzambe bandiminion surtout ya église mukuna bakoti na parti politique mukuna bayebi vision ya parti te parti poliwa ya église à la limite oui mais il y a parti na bango ezo prôner nini biloko nini eloba makana dadi ya lobby kuna liloba ya dadi ezali loba ya Yesu dadi ya lobby pasteur à lobby donc ceux qui pasteur à sa l'église a eu inspiration ya Yesu bazana tina te bayeba ligne idéologique na bango bazana tina te bayeba ezali nini erokende wapi bango kaka lokola pasteur à lobby c'est que route pas ya Yesu donc faut te soutenir yango yango na parce que peuple comme fanatisé fanatisme ebomaka miso yango moni na bamboka mususu kaka na sima ya fanatisme muto akaya ti sentir akaya mipanzi kaka po comme qui fanatique ma peuple congolais pas comme le fanatisé ba comme ko sala na nyonso va ya linko sala okomona muto azako tekela bango molangi ya jiba sali soki na pétrole soki na nini na $15 po ba bibenga na kama sumu
peuple aza kosangisa mbongo pasi o baza na mbongo te bakosangisa $5 bato misato mpo bazwa molangi moko. Donc peuple akomi na esika ya pasi ya kosakana te bakomi koyebisa bango ke yo moto oza na mbongo te yo moto opesaka mbongo ya moke soki ozoya kopesa ba 5 000 francs awa ba 10 000 francs tokobenga na yo tokotinga na église catholique fo yaka na ba $100 abeti maboko peuple yango abeti maboko. Donc peuple akomi nayebi te soki tokoki kobenga ye ndenge nini tokoki koloba ngo ndenge nini mais ezali constant oyo Mobutu amonaki ke baeglise wana lelo esali badega eza kokontinue kosala badega bafamille boni epanzani bashege bana bao tobengaka bashege soki bakuluna babimi boni na balabala kaka mpona baeglise wana. Eglise wana bateyaka bato te malunga bateya bato kaka prospérité yaka kosambela mpo ozwa visa okende poto yaka kosambela mpo ozwa libala oyo ozwa mpe libala mpe na bakongo te kozwa mpe libala na Kikwiti te kozwa mpe libala mpe na Kasumbalesa te me mpo ozwa libala ya poto. Mercredi libala ya bacélibataire ya basi ye moko pasteur célibataire azosambela mpona basi na mibali bacélibataire bazwa mabala mais ye moko nanu nzambe atindela ye wana ozobwakela Moïse Mbie mpe namoni ekomi jeton ozobwakela Moïse Mbie mpo muku na bala na ye ata mbala mibale me ya bala nabwaki jeton te mama na lobi nyonso ezali lié na politique na lobi Moïse Mbie asala yango oyo mpe mabala mpe malonga te badivorsa pasteur adivorce bala po moni elenge mususu ya mwasi ya kitoko aleki mwasi ya yene église po mwasi tango ya zalaki na pasi mwasi ya qualité wana o atangi ba classe akoye kolinga yete mwasi azalaki kitoko makasi akoye kolinga yete ase kontataki na oyo wana mais tango akomi na kombo akomi célèbre akomi na mbongo il faut sikoya pona mwasi ye alingi aponi mwasi aza kitoko na basi surtout na kati église aponi aza na ba diplôme ebele aponi abimi na famille ezali ya nde pasteur aponi ya kobala tango wana libala oya balaka liboso ezalaki su nzambe te mutatinda apesaki ye mais eye kokoma oyo abaya sikoyo nde nzambe atindi ye ke oyo mutu akosala bonheur nanga epuis soki aye na église bandeko bato bandimi soki pasteur akoyi na ekobo nde tomonaki mukuna na chimbula na kati ya mutuka bandimi bayaka mbango balobaka nini la chair est faible mais tango ya te ya kabango chair ezaka faible te sikoyo yo belelaka Yesu mitongo midi pourquoi yo moto belelaka tosololaka na Yesu ndenge nini satan oyo yaka soka alongaka yo o chair ezalaka faible ndenge satan yaka kolonga donc Yesu nga azali makasi te yango kaka yebinaka bandino bapasteur nyonso to na Congo bakoma kosala buzoba po bayebi bandimi bakolimbisa bango bayebi la chair est faible. Donc okomona ke baza kosalakana na biso po biso nde tolingi basakana na biso bapasteur baza kosakana na biso po biso nde tolingi basakana na biso bazali exigenté makambo ya mami Chimbola ezalaki bapreuve minene po ezalaki babiloko boyebaka yango toyebaka yango esalamaka na baeglise presque nyonso tout oloba bamisusu baza batémoin misusu bayoka bamasolo wana ezalaki vraiment vraie preuve oculaire mais mokolo moko na bimi na boloko tomonaki ndenge nini bameme na ye bake ebele kotonda liboso ya puissant makala bake koyamba ye donc on a les pasteurs qu'on mérite. Papa Bobo nakanisi makambo ya tribalisme Mobutu alobaka yango pe na masikulu na ye lokola ekomi makasi to ekomi pete po alobaka biloko musu ebongwani mususu ebongwani te mususu ekomi makasi ndakisa makambo ba église te wana outi koloba sika bongo makambo tribalisme 25 ans passés tata wana si abelela ki yango alobaki soko moto azali mo Congo akoki kotia na cabinet na ye pas plus de 3 de Bakongo lelo ekiti to emati lelo yo mama ekomi somo biso toza komona ngo na ba nomination ya Félix Tshilombo soki yache aza ko nommer to biso to nommer aya ache kaka baluba ebele banini bokita bokende kotala na ba ministère na ba cabinet ministériel ya batu wana na kozwa exemple ya cabinet ya ministre ya mine to ya ministre ya finance mama kobanda na directeur ya cabinet ti na wisi afongola ka porte bango nyonso ekolo moko soki okuti moto ekolo mususu c'est que abali na famille wana abala muluba to
naotanga bakombo je n'ai rien contre baluba mais eza babiloko oyo bafie tozovivre lelo soit abali na famille wana soit azali camarade ya famille wana ya banda kala mais na spécie d'exemple ba ministère bokende kotala oyo eza kolika lelo na ba ministère nyonso tu bokomona que soki sikoyo ye pe etango akoya ministre asali cabinet na ya tondisi kaka bato ya kabila na ye esika pe kotia ba directeur wana chaque directeur pe na bureau na ye na direction na ya tondisi ba kabila na ye biso toza koyeba te tokomi na mboka moko mama mimi naza kolobango na miko na ona za ko profiter na bila beta tangwa soki tosali makasi te biso ba congolais o to mesana ko vivre ensemble banda kala ndenge mobutu atikelaki biso tata moko ekolo moko mboka moko soki tosali makasi te lelo oyo bato bazali kosala eta luba ndenge batuti basali na Rwanda ndenge bango bazali kosala lelo na ba place nyonso tout d'ailleurs ngai te munazali koloba bango ngamoko bouti komona rapport ya ndeko Olinga Nkoi auti kobimisa na cadre ya eloko ya nini na yeba benga soki nini na bosali na kombo na utile ndeko Olinga Nkoi auti kobimisa yango donc omona tina ba province na kwa na ba Congo batnos baza fispre na bakasumbalesa na bakivu esika ba direction minene za linet na port à Matadi bazana Onatra na Matadi bazana OCC na Matadi bazana na Ofida na Matadi soko ke kuna bango nyonso baza ko diriger kuna ka baluba bakoloba te ke bango ezaba entreprise zata na bazana ba Congo to chata ne Congo moko diriger ba entreprise ezali na kasumbalesa to chata bato katanga ba diriger tout est komi kaka baluba toye Mobutu alobaki lelo toza koloba baluba parce que baluba tolinga pe ka to dénoncer yango to critiquer yango sur les aki bambala tolinga pe to dénoncer yango to critiquer yango sur les alaki na ebité bangombe to banani pour Mobutu ye moko na 32 ans asali na pouvoir ata lelo batamité mamabe baza koloba o ezalaki pouvoir bangala Mobutu atikala jamais ko sala pouvoir bangala po atikala ko premier ministre ya Mungwandi te sauf soki to considérer Kengwadon comme Mungwandi. Oh, tu es de l'origine d'ailleurs. Donc, ceux qui Kengwadon dans un Mungwandi, donc Kengwadon le Yemo comme Mutazaki Mungwandi, et puis na Sangwa Pida, Azaka Mongo, le deux équatoriens, Mobutu comme premier ministre. Tous les restes, Nakasa Ikutu Tozwa Pinga Basinga Banani Pinga Kasenda, Tozwa Mulumba Lukoji, Tozwa Tshisekedi, Tozwa Badeka Bele Nakasai. Na Bandudu, Tozwi Mungurudiaka, Tozwi Basinga Uju, Tozwi Boboliko. Mais na Équateur, ezalaki mboka na ye, asala yango te. Mobutu azalaki na bokonzi, mutu na ye ya confiance, ezalaki Tshimbo Momukuna. Mobutu azalaki bokonzi, PDG oyo Mobutu azalaki kotia mutema, oyo ateka bombi ba entreprise nyonso to esika so bakotinda ye, ezalaki Lukusa Mwengula. Ba Mabibulu Mbabaleka ba premier ministre. Asalaki ki a travaillé na batu nyonso to. Na suka ya bokonzi na ye ekomaki buzoba na kati ya armée tant ekomaki DSP na garde civile wana suka mais to bango ke biso ba militaire na mboka na biso banda kala banda batango ba belge banda ko recruter ba militaire mingi ka na Équateur ba yebeki bango bazaka na guerrier yango na force publique ba Mobutu akota na force publique ba kutaki déjà ba officier tango wana zaki ba général Bobozo bazali ba général Bobozo nde bakutaki bango ba tuna ba officier donc bazali ki ba Équateur nde ba benga ka bango na mapinga pe na suka o il faut to bango ke garde civile na DSP ya o ya Nzimbi ayaki ko tribaliser comme ki mingi bangwaka na bangwandi mais Mobutu asali ki kasa na bato surtout mais oyo azali lelo oyo ndeko na biso azali lelo oyo mwana botami na Kinshasa esika to tuna kate esika to kola to tuna kate ekolo na yo nini mboka na yo nini biso to kola kaka tozala ka baninga to yo kana kaka bien ayepa kokola lisusu na Belgique esika ba ville cosmopolite esika ba bikolo ya ndenge na ndenge sangana abali pe mwasi ya ekolo mususu aboti pe na mwasi ya Équateur mais esika ya komi na bokonzi makambu nyonso komi kaka kabila na ye nazo comprendre te tozo vivre na mokili nini pourquoi Félix akoki kokanisa kaka ke po mutu asala mosala po mutu ayokela ye po mutu aprotéger ye to po mutu asalela Congo il faut kaka azala kaka moluba makanisi wana ewuti wapi et puis baluba ngo pe babimisa ta baluba na longa rien
tala balu bango la majorité ya bao baki obimisa la biso ba miyibi na Belgique wa ba chekulaire ba sala ku tuté na vie ko koma ba komi bala mo ba baninda banka ko yiba ba komi Mobutu to lobaki na batu na ye yiba ndambu tika ndambu mais oya bango bo yiba noki po to ebite lobi stoke ko zala tala sika to komi na yokaki Mobutu asolaka na masikulu na ye papa alobaka likambo outi koloba ya la diversité dans l'unité. Bozali o Mukongo lokola na pesa ka mingi ndakisa ya Luambo makiadi. Bato mingi bakanisaka Luambo azali moto ya ba Congo. Na li solo to yeko yeba te Luambo azali na ye moto ya ba Congo te. Po Mobutu aki komema okolongwa moto ya ba Congo okei kosala mosala na Katakokombe. Olongwe moto ya Katakokombe batindi yo na Bandundu esika okei mutation. Tango akala bana lokwa ba mama SP bokoyi koloba bana bakoli na kati ya mutation boko banda kelasi na Kisangani boke ko silisa na Katanga bolongwe na Katanga boke ko sisa l'unité dans la diversité. Ndenge nini loko ngai nazolinga na manyola papa ndenge nini biloko moto abelela kitango akala ndenge nini biloko bomonite Mobutu ti akei papa na yebite soko yo pongana za moto akala na tikalaka koyoka te ba guerre kuna na est na tango na biso wana Mobutu azali ye moko alataka za kombatango ekomi ke o elingi sala bo apoti mbango ake kuna nye toyoka kali susu te mais ndenge nini eloko moko ondige ba makambo wana nyoso etei biso ata mokete toye to baloli nzungu biloko nyoso esopani na se ezaka ninyo Mobutu lobaki après moi c'est les dirige biso tango wana to sekaki ye to cholaki ye kutu peti lelo to kontuna ko cholaye to kanisa ki dirige za lokola o beta o balobela biso na Bible mbula mo beta ki pendant 40 jours dindisi mokili o Mobutu ayeba ye ke dirige ya lobaki ezali famille Tshisekedi peuple congolais bunga kinzela abanda ye kopesa confiance pas la famille Tshisekedi Mobutu ayeba ye ke après moi c'est les dirige donc ezala ceux qui ezala ki Etienne Tshisekedi ezala mono ya ye parce que famille na bango dim te dirigeaka kamboka toza ko mona ngo lelo vraiment Congo zo vivre Congo comme la délige rien ne marche sur tous les plans tout s'est dégradé sur tous les plans ezali te que ye Félix Nde muto abomi mboka aya kokuta déjà Joseph Kabila on a combine ya solo ezali police kanambe abomaki mboka pendant 18 ans ye asali ya mbula mitano mama na politique ezalaka okobongisa te oyo kotito beti baguette magique obongisi mboka lobby esalamaka te mais au moins okotia ba jalon osali ba réforme obongisi oyebi place esimbaki te tosala ba réforme po lobby ata yo ozali na yo te ekobota mbuma mais banda mono ya ye apa koyiba mbongo elo oni basali et puis bambongo bayibaka mbongo tomonaki bungaka mais bato bayibaka mbongo ata moko taza na boluka ata moko takangamaka bazalaka ba innocent oh papa bakanga ki banani te tato ya lobaka je suis innocent Jamal soko Jamal oh Jamal pas abima bangono so babima mutu moko taza na boluka na makambo na zate mais mbongo ebunga teni longondo oyo mbongo Covid euti ko bunga awa 320 millions azali akite yoka bambongo ebunga kana Congo 500 francs te kaka ba millions 500 francs congolais te ba millions kaka eteni olobi mbongo boni 320 millions ye moko eteni kasi azwi mobimba mbongo nyonso mbongo ebungi mais ye muto azali akite parce que mbongo ekei wapi toyeba te wili bakonga o babaki ayibaki mbongo ya éducation nationale ye wana lelo aza na union sacrée ye wana lelo akomi tshisekediste mbongo ekei wapi moto ayebi te moto moko te aza na boloko po ayibi mbongo na Congo moko te mais mbongo nde bunga bongo ata mwana mobali oyo ya camarade ya Katumbi oyo aza na boloko ye ayibi te ye mwana bato ayibi te atikala kogere te mais ye aza na boloko ye aza na boloko bongo mwanga chuchu ye balobi bakutaki balokotaki munduki mama oyebi babiloko mosusu basalaka yango bazalaka bameka kozala ta mwa mayele moke bayokanga mutu na aéroport na bacondition de tomonaki bakangi ye ngai Katumbi c'est pas ma tasse de thé mais naza mutu nalingi justice
Kabeo kanga mutu na aéroport. Bolobi bokangiye po bokutiye na munduki moko ekweyaki. Balokotaki munduki mukula marche nde bosali bakete obiki munduki neze yaye. Bayo kanga ndenge ezali wana. Na munduki moko na nde linga sa na coup d'état. Esika basi bakangiye nde balobike na téléphone na ye ba monike azali na contact na ba autorité rwandaise. Azana ba contact na ba autorité rwandaise yango bakangiye. Ceux qui sikoyo kozala na ba contact na ba autorité rwandaise ezala ka infraction. Pour banda 2001 papa Honoré Mbanda a commis ba livre ba kebele ba commis ba beleli ba Pierre Payant ba Jidi Revers ba Charles Onana bandeko ebele mama ba laki ba lobby ba commis ba yembi que Rwanda nde muto sala biso mabe. Sikoyo Félix ayazu bo continuer na 2019. Ceux qui kozala na contact na ba Rwanda zala kamabe. Nana monate sika mwasi ya Félix akendai kubina na mwasi ya Kagame na Kigali. Sikoyo nana zana preuve que bango mibale ba relation na bango pe katana ba denga na lisusu te. Nana zana preuve wana. Ainsi que sikoyo comme ceux qui yo solo lina moto to mona kiango Félix asali alliance na Kabila basali alliance FCC cash basali gouvernement ensemble. Mais si mami komi oh, il wana zandoki pour azia mutu Kabila pour que ne ko so na Kabila. Donc ceux qui Félix asali alliance na Kabila ils a problème té. Mais ceux qui mutu mususa kei a commis Satan. Et c'est là que des temps Tshisekedi Etienne de triste mémoire. Ceux qui mutu moko na kata ino sacré na bango to na kata IDPS. Ake okutana na Mobutu to na ba condition sur impère ba di yaza corrompu. Ceux qui Tshisekedi mutu kei ba bi za stratégie. Ndenge ba osala peka lelo. Donc c'est-à-dire que famille Tshisekedi ne mte ba ko déterminer qui est démon, qui est ange. Salomon Escadé la balobi azana contact na Rwanda. Donc Rwanda ndezo bumabiso. Mais bato yo Laurent Désiré Kabila, o ba kima kalera Laurent Désiré Kabila. Oyo pe bayaka na Sun City. On a dialogue to bengaki dialogue inter-congolais, mais là il y avait des Rwandais. Mais batongo wana le ba kima comme ba Rwandais. Et puis dans bayaki na dialogue wana bayaki comme ba kuzi il y a RCD au bistono sotoyeba kizaki ya Goma, il y a Rwanda. RCD au yakobota CNDP ya Kunda Batware. CNDP ya Kunda Batware bota mouvement M23. Mais batona bazana Kinshasa tranquille, ba Bizima Kaara, ba Ruberwa, ba Moïse Nyarugabo, banani Banyabwanga Chouchou, baza kune belé na Kinshasa, baza tranquille, bazo protéger bango na Kinshasa, bazo rouler carrosse. Mais ceux qui ont mutoza na téléphone, poste solo la kina o moko na Kigali, nde babengi yo traître ngo bomamboka. Mais oyo bavandi na Kinshasa, bavandi kimia. Kutu bayambaka bango, Kutu Félix a garanti sa protection à bango. Et pourtant, l'air ya Laurent Désiré Kabila bakima ramboka. Mais Laurent Désiré Kabila na Félix, nana ebi batouana bien. Nana ebi babinemi ya Congo bien. Pour Laurent Désiré Kabila azalaka na bango pendant na Kigali basala ki plan ya ko équiper Congo ensemble. Abeli bango ke bango te ba babinemi bazonga. Yo siko yo mwana Félix, mwana Etienne Tshisekedi. Ozalaka na ona Bruxelles. Oyebi bango te. Ozalaka pena bango na Rwanda te moyo komisi bango ba ndeko na biso ba Congolais. Ovandisi bango na keta Kinshasa. Mais ceux qui mususa solo li azo solo ka yenda ze ndemi ya te ka puka oso na batu na Rwanda. Tozala sérieux. Tozala vraiment sérieux. Papa tokomokoma moke na suka ya liso na biso esengela kitotika yo kasi tomoni te makambo oyo Mobutu alobaka ezo sala mape ezo sala malelo tolingi toyoka nano lisusu Mobutu na kati ya makambo na ye kaka alobaka po likambo mosusu alobaka ya ba commerce ya mike lelo ba chinois ba koteka makayabo lelo ba chinois ba koteka matembele mais alobaki ba petit commerce wana esengela kezala ya bana mboka bango bakoyana ba investissement ya minene oyo bakotongela biso ba l'hôpitalo oyo bakotongela biso ba nzela oyo bakosela biso makambo mie mais biso na bango tokoteka mapapa te toyoka nano Mobutu kuna esika akoloba. C'est à cette idée de transformer, de refonder la société zaïroise. Je ne renonce à rien. Je suis à la tête de mon pays. C'est moi qui ai lancé l'idée de la démocratisation dans mon message à la nation du 24 avril de l'année dernière, vous le savez, et je tiens à conduire cette démocratisation jusqu'aux élections. Mais la démocratisation, c'est le contraire du moboutisme, finalement.
de ce que vous nous présentiez avant cela comme le moboutisme. Écoutez, je ne sais pas pourquoi... Donc le parti-État, etc. Ne me dites surtout pas que vous êtes là pour le passé. Je crois que tout le monde au Zaïre a le regard braqué vers l'avenir. Et depuis mon message à la nation du 24 avril dernier, c'est l'avenir qui compte pour nous, ce n'est plus le passé. Donc ça veut dire que ce que vous proposez aux Zaïrois maintenant, c'est Mobutu sans le moboutisme. D'après vous, comment compreniez-vous ce moboutisme? Eh bien, c'était toute la nouvelle société que vous vouliez fonder au Zaïre et dont vous étiez le président fondateur. Maintenant, nous sommes dans une société tout à fait démocratique. Toutes les libertés sont là, chacun jouit de ses libertés, contrairement au parti unique, au parti MPR, parti d'État. Je ne sais pas pourquoi vous vous accrochez au passé. Parlons du présent. Ce processus de démocratisation semble bloqué pour le moment. L'opposition dit même que c'est vous la cause du blocage. Eh bien, revenons-en à mon message du 24 avril. Janvier-mars 1990. 2 mois de tournée à travers la République. Chacun a dit au chef de l'État ce qu'il pensait de notre pays. Et parfois, ça a été très dur. Des structures politiques du pays. 13% seulement de mes interlocuteurs ont parlé du multipartisme. Par contre, 87%, donc une large majorité, était pour la restructuration du MPR, parti-État, changement d'homme. Mais malgré cela, je me suis fait violence pour aller au-delà. L'environnement international ne plaidait plus pour les partis uniques. Voilà tout. Vous avez parlé d'élection, Monsieur le Président. Vous serez candidat à un nouveau mandat? Mais c'est la 40e fois qu'on me pose cette question. Pour la 41e fois, je vous dis oui. L'opposition demande... Je sais que ça ne vous arrange pas, mais c'est oui. Moi, je n'ai rien à dire à ce propos-là. L'opposition demande qu'avant qu'on ait des élections, on définisse clairement le rôle de chaque institution, y compris le président. Et alors, pourquoi pas? 02 732 0450 Ziana biso ya Singa boyoki Kondo Mobutu papa Bobo zali na biso bongo na nzela ya Singa yo vani na mboka Francia nakanisi biloko nyonso Mobutu aki ko bangeza la mondele te na ba Nations Unies elombe ya telema loba liboso ya moto ako bangelo kote kozanga ko banga te wana ezalaka nini sekele na ye ezalaka nini po sekele za kaka ya moto na ebite soko yokaka petango wana nini yaki kosala te Mobutu alala mpifo ya modelo ata moto abanga ye te soko likambo ezali akoloba be kao eyaka ninyo déjà Mobutu ye moko ezaki devise na ye ya tcheka honnête na MPR abi MPR ekubanga te mais akubangisa Mobutu faisait peur Mobutu bandai kubanga mutu te mais bato bandai kubangisa bato Mobutu bandai kubangisa bato ezali bon personnalité mutu za kapene naturel ezaka pe naturel pour bossa na tek Mobutu azalaki pe militaire et puis soko totali pe mingi bande kona biso oyo bazalaka ba originaire ya Équateur mingi pe bazalaka na personnalité bongo donc Mobutu azalaki ko banga te mazalaki ko bangisa mama mimi olobi likambu ya ba commerce mike awa oyebi ke loko wana ezaka pasi pe ezaka soni na mawa po ezaki na loi et que loi wana ti lelo baboma yango te ezali oyo epesa ndingisa kaka na bana mboka nde basala ba petit commerce ezali ti lelo mais lelo yo bakonzi ya mboka nde tokote bakoki kobenga bango bakanga miso na nyonso basuna bakoma koteka mikate bakoma koteka nguba kokalinga bakoma koteka na ba saint glace na liboso ba école bakonzi nyonso bakanga miso est-ce que oyebi ke pour la entreprise na Congo, attention que vous allez investisseur à Mouneno, pour la entreprise na Congo, et il faut aux actionnaires majoritaires à la Congolais. Il y a un autre monde qui dit ça. Entreprise oyo tobandai ko benga boulangerie tobandai mona Mouneno to benga ya mama poto. Ezala ki na nini bandai ko sala ba
bamaputa azalaki nani na bandaki kozina basosiété bandosala maputa mokono azalaka grec mais pour asala entreprise na Congo il fallait tia kombo ya Mama Poto akomaki na bien kazalaki originaire ya Congo Brazzaville mais na nsima ya libala na ye na Portugalo azwaka nationalité congolaise. Donc ezalaki ebele basobegis baentreprise oka basotraben banino komona ke congolais kombo congolais ezali liboso aprete kaka no na ye esisima mundela osala musala na ntango Mobutu étranger koye kotia makolo na ye na bazone minière te kotia makolo na zone minière azalaki te mine ezalaki kaka ya banationaux yango tomonaki na Chikapa na Kasai bato bandaki kopikola diamant kolokota diamant ezalaki kaka bana mboka mutu moko te ayebi na ntango Mobutu amonaki mundele chinois indien aokende sala diamant na Kasai to na Kayemba za te ezalaki kaka eloko ya bana mboka na Kasai na Equateur nini na Shaba na Katanga ezalaki jekamine kaka et puis exploitant artisanaux ezalaki kaka bana mboka mais lelo yo nyonso ebaluki bana mboka bakomi kotimola mabulu kokende kokufa mpona bachinois mpona baindien mpona balibanais mpona bapakistanais et puis bango mpe mingi wana baindien wana bapakistanais mingi wana mpe bazali kaka baprêtre non ya politique congolais. Donc mboka ezali ya kobeba po biso moko nde tolingi na mboka ngo te biso moko toyebi valeur ya mboka na biso te yango nga nalobaka ntango nyonso ke Congo RDC eza na biso toza na chance mingi ya kozala na Congo comme pays mais Congo eza na malchance monene ya kozala na biso comme peuple tolingi mboka wana te tolingi kaka mapoche na biso bo likambo ya solidarité entre biso et pourtant solidarité ezali ba valeur ya babantu toboma kokaba toboma to ekufi muto komi kotala kaka ya ye bakoma otuna muto yo nde muto kobongisa mboka ngo yo muto kosala boy mboka ebonga ndenge nini soki moko abandi kotia libanga na ye abandi kobongisa moko esika ye azali nde mboka mobongi bon sikoyo tomonaki bato babundisaki bakabila oyo babaki ke kabila yiba mbongo famille ya Kabila nza kocontrôler l'économie bata Kabila ne baliaka mbongo ba passeport bata Kabila basala bwi lelo yo bango moko bazosala kaka soki ndenge moko na Kabila te koleka kutu bato ya Kabila bango basali yango Kabila so basala ko na 18 ans bango basali yango na deux premiers mois kaka ba accéder na pouvoir na deux premiers mois ba komettre ba riche ba komettre ba millionnaire na deux premiers mois lelo oyo tozomona yango soki tolobi babengi biso ba aîné babengi biso ba tribaliste babengi biso ba jaloux oui nga aza na haine na simaka haine nga moi j'ai la haine contre toute personne ou aza kosala contre intérêt ya mboka nanga na intérêt ya peuple nanga nakoki kobetela moto abongo maboko te nakoki kolinga ye te elo nakoki kosala ezali kaka nayina ye mpo yelobi ya longwa baoyo ya malonga soki bakoyaka mokolo mosusu baya babongisa mboka tozali peuple oyo tokoki komona pasi modele oyo tozali komona te lelo tobenganaki Mobutu tolobi Mobutu abomi biso na nzala atikaki Sotraz atikaki OTCZ atikaki Transam atikaki mo banzela biso eza kolongwa banda na njili ozwi ligne 05 ti na université na campus ozwi 03 na matete ti na Royal atikaki mo babiloka mike ata soki ezalaki kotourne malonga te mais mwana ndambo wana ezalaki tobike ye abomi mboka akende sikoyo biso toye eloko nini tosali ya malonga koleka Mobutu nini tosali banda 26 ans mobimba ngo banda papa wana akei eloko nini tosi tosali ata ya moke koleka ya Mobutu eza nini papa peut-être koyiba mbongo koleka Mobutu wana aza d'accord. Papa Bobo tondi obotondi ya mingi na koyoka yo mokolo ya lelo ndenge tobandaki so na biso ya koloba te oyo Mobutu alobaka ezalaka prophétie to ezalaka prophétie te est-ce que ezalaka motema mabe na part ya Mobutu ya koloba te ekoinda tango ngana kozala te kasi asala peki eloko te pote einda te tomonaki ba Fidel Castro ba monaki te ekoinda babongisi bato mosusu pote einda te kasi biso totika lokwa bana mawa totika penza kolela biso moko na pasi na biso ndenge toko kende boye liboso eza molili to liboso eza ndenge nini maponami kala mingi te dans 6 mois na kanisi tokozala na ba élection malobomboka yo mama liboso eza molili makasi
liboso za molili makasi pona Congo pona tomona mwinda na Congo il faut na noto lukato sila na famille Tshisekedi. En tout cas il faut pour attaquer barutu ko ba mabloko Mobutu amonaka mabloko Mobutu alobaka. Pourquoi bongisa kité po biso peuple tango na to cha moteme ba Etienne Tshisekedi. Biso to biso bo na te biso na Congo tozaki les pays les plus industrialisés Afrique centrale et Afrique subsaharienne. Mais to sala ba pillage mi balé pour kaka to bande ko cha motema na Etienne Tshisekedi to bomba na biso mboka Tshisekedi ayo ko bongisa. To sala ba ville morte kama économie ko ta mobulu Tshisekedi ayo ko bongisa. Mboka za kudinda to pia limité nyo surtout wana to pia no surtout lelo limité ezalaki limité industriel lelo komi limité spirituel batmande ko bimana tongo bakenda musala na limité bamsu ba okeno sana Tex Africa bamsu ba okeno sana Brikin bamsu ba okeno buka mabanga na Kisuka bato bimba bakenda ka misala lelo bato akoma ko bimana tongo bakenda ka église na butu na midi bakena église na poko bakena église bazela nzamba kusala. Et batiki situation wana donc ngai nazali koloba yango que pona biso mboka na biso to meka ko telema moke il faut to sila na famille Tshisekedi oyo et sali biso mabe ya kosakana te depuis 1960 faut to telema to benga na famille Tshisekedi to papa Honoré Ngwanda de reste mémoire a epsa ki biso mission à Félix qui mission misato il y a ko blanchir occupation ce que toza ko mona yango nenga za ko blanchir occupation ayele biso Kagame na Kinshasa bango ba yembi yo nani obo ya Kagame loyo na musala Félix azali ko sala bato akomi ko benga Kabila azonga no se tona a blanchir na Kabila na za komi tuna so zeki na kata deal na bango te ya kumba mboka ngobongo esika babomi bato bakufi na butu moko 85 personnes bato bakufi ye la personne la mieux informée ya mboka lobi na yango a sali fête anniversaire ya munene o esika dépasser 20 millions pour la fête anniversaire mais nanga beaucoup na bato yazali ko benga bato na ye peuple na ye baza ko kunda ba na kati ya basak poubelle na kati ya libulu na fosse commune yaza ko bine pa boye aza ko fêter anniversaire na mbongo ya bato bakufi wana azana motema te azana bombawa te bato bakufaka kuna république wana ngambo ya est kuna atika yango komba nango neto soki atikela yango nani soki atikela soki na cadre ya ba deal na yena Kagame atika kipaka kuna te soki accident sa na bazai accident sa mi azui mutuka o akekotala bato bakufi na bazoki na ba accident na hôpital mais koto ba bomba bakata mitu oh papa bobo kasi mwana oyo ba soda bangulutaki na prince wana kendaki pe kotala yete akenda kotala mwana wana kasi akenda kotala so déjà que tu as soni akenda kotala mwana wana po babeti mwana wana mais ye moko bana oya ye moko bomona kinde ni ba refulaki bango na mboka azana motema te azana motema ya bolingo ana bolingo bo papa te akenda kotala mwana wana ezaleka pour ba raison politique yango monitanga bimi bana wapi o ba refulaki o bana oyo mama na bango mpela Gisèle Mpela ba ndenge ba refulaka ena bana wana yaki makambo love te papa wana yaki makambo ya mboka te mais mwana ya mboka o mangulutaki na mabele akendaki kotala ye na hôpital akei kotala mwana wana na hôpital metanga bimi na hôpital akuta na colonel wana apesi bango merci ke bosali musala malamu musani basalaki kobeta mwana wana yango yakumisaki bango oyebi na abondasa motema nde molobebimaka na munoko omoni abimbika na hôpital pa mwana wana yekumisa ba policier ke bosali musala malamu po babeti mwana wana azana motema te na famille Tshisekedi ngai na lubango Dieu aurait mieux fait ya kotinda kutu Lucifer na Congo kiati de sa famille Tshisekedi papa tokomi kuna te 02 732 0450 nzela na biso ya singa papa totondi yo botondi ya mingi ezalaki penza esengo ya kokabola nayo masolo na mokolo ya lelo wapi esika ozwami totondi yo botondi ya mingi papa merci mama botika malamu merci 02 732 0450 nzela na biso ya singa bandeko na ngai bana ya Belgique communauté congolaise mobile toyoka lisusu lisikulu ya suka ya Kondo Mobutu. Lokuta eleki mingi na kati na mboko ya biso ba prophète ya malheur baleki mingi lokola tokobanda élection okoyoka
vote ngai bato nyonso bakufaki na maboko na yo bakobima. Vote ngai mboka ekokoma boye. Vote ngai okozwa mbongo mingi. Citoyenne, citoyen, militante, militant ezali eloko nini balobi yango na lopoto démagogie. Kobulungisa bino mutu na makambo ya lokuta. Ndenge na lobaka mikolo miso tango inso na lopoto na lobaka boy. La jeunesse c'est le Zaïre de demain. La jeunesse c'est l'avenir. Elingi koloba. Lokola na telemi na bandaki mosala oyo suki nyonso mwindo lelo suki pembe lobi na kei. Mboko na maboko na nani? Na maboko ya jeunesse. Bino jeunesse botia na mutu boy. Na Zaïre banda 1965. Tolingi nini? Ata olali nzala ozala kimia. Le Zaïre dans sa diversité. Elingi koloba. Outi na o Zaïre. Outi na Kiv. Outi na Chad. La Kassai orientale. Kassai occidentale. Bandundu. Bas-Zaïre. Équateur. Obotama na Kinshasa. Ozali nani ozali Zaïrois. Olongui na Kinshasa. Okei na Équateur. Ozali na mboka na yo. Olongui na Ozaïre. Okei na Bas-Zaïre. Ozali na mboka na yo. Boyo balingi lisusu kotia biso na makambo ya tribalisme. Bolobila bango bino jeunesse. Non. Pena okaki mokonzi na bino a répété makambo ngana lobaka non elingi koloba N-O-N. Nye. Tolingi nini? Nye. Tolingi Zaïre liboke moko. Lisanga moko. Tata bo. Mama bo. Ekolo bo. Parti bo. Bokonzi bo. 2 732 0450 bandeko mingi batindeli ngai bamessage ya kolela mawa koyoka kondo mobutu boye epesi pasi mingi okati ya motema kasi toyebaka te liwa ezali nzela ya moto nyonso. Mobutu alobaki lelo suki pembe na moto lobi na kei mboko ekotika na maboko ya banani ya jeunesse bango bakoma bato ya bombe, jeunesse bango bato bakoma bata machete, jeunesse bango bakoma bato ya bino na ngai toyebi masanga ekomelama na Kisasa lokwa te kisi ya malaria po moto alala abosana pe tokomona toko kipete toyebi te soko topesa kombo nini na makambo oyo biso tokosalaka na kati ya mokili na biso. Botikala malamu bo banso basanganaki na biso na kati ya lisolo ya lelo. Papa René Nitu, Papa René Mikobi balobi ya famille batiaka kaka na se. Tantine oya Zuzu Mabeko boti ya kaka na se. Ya famille batia kaka na se. Maman Mami Kabeya. Bongo le papa de moi-même. Maman Yvette Koko yebisa Maman SP Alembeseke. Maman Ceci ya Wemel balobi okenda wapi yo? Bandeko boboto. Maman Yvette Koko boboto. To bundate ndeto mononi. C'est